ayeko yebisa biso ke leki ngaka mona motaka ya papa leki pa tomboki a revendiquer ba droit a toucher belle famille a monike rosimba te fois toucher na maman a toucher pe mama bokilo po yaya mutabandaki po yaya mutafungolaki porte soki yaya koselaka leki makambo te ke leki ngaka mona motaka ya mobali est-ce que leki ngaka koma na courage de toucher mama bokilo po leki koma pe na intention ya komona motaka ya mobali c'est que mobali pas lobaki ne quelque chose pour soki mobali alobi quelque chose te tozala pe ba réaliste mwana na ya mokelo kwa Jenny azana so monté ya okina mona motaka ya mobali ya na ye soki komaki na niveau leki à découvrir c'est que mobali pe alobaki likambo. Alors faut faire très attention tant ou dossier bandaki to yebisaki bino awa besoin ko tia misapi na réseaux sociaux. Est-ce que beaucoup assimé na ba répercussion? Tala ba répercussion nango yango. Mabale comme kufa. Maya yo kutozala déjà mal aimé na belle famille. Siko mama kutu siko mama ya mobali na yo yemoko azobima. Queen B awa tant makamna bino bandaki atelemela kayo. Atelemela kayo mais belle famille no quand même ezaki sage ba boye ko exposer makamna bino na réseaux sociaux. Awa ba famille na ba belle famille na bino ba kumu mona makamna kumu oyinda. Boza bana mo boza ba très impoli. Ba komi ko telema ba bi pa bana na bango bala bango. Po bino mon bo fongoli ba porte mais boza ka bien na mibali na bino quelque soit ba belle famille ba na bino te ba ndo pesa bino respect na makambo boye ba ya na réseaux sociaux te. Leo ba belle famille na bino ba komi mata na réseaux sociaux po bino mon bo fongoli ba porte. Alors makambo ndenge zo kende là c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ma social à retenir na papakani baza sous un bon terme te ceux bakoyoka na kaka wana après mais ndepe makamba ba vérité o ndenge zo kendele la ndepe sara sa fandi po sara za démon ya divorce bato boyebi sara na réseaux sociaux te botu na biso to yebisa bino sara c'est un démon wa sara wana ka pona ba divorcer libala grâce sur sara 1 mois et demi ezara pona sara libala gracia sur sara 1 mois et demi ezara pona sara et à quoi échouer te yo ngolo ba ke prière ou maman wa grâce va c'est la pona grâce et l'équipe plus puissant que prière maman Vicky hein à quoi échouer te sara sa longue à ça côté déjà na katikati déjà ça na katikati yo bi maman grâce na va ensemble et c'est maman Vicky kuta ensemble la pona ban mais maman grâce à la en église à la mukana église sara reste ça ko boma libala grâce boya ma social pe ki zengi sur na réseaux sociaux mama o lo bazo maîtriser te mama zo lo bazo calculer te que mama na o lo be ko nuire na to ko nuire belle famille nanga. Et puis OK plus loin encore au lekutu pona o mona ka ke ma social azani pe zo ba ndeti boye ayebi ke mama o ndezo kindela libala mutezo kufa yaka na sincérité kutana na mama senga pardon bo fanda bo kata hémorragie. Mais ma social abi si réellement wana ndenga zo sa maman na si réellement na finga yo limbisanga azolo ba si réellement aussi longtemps que ba vidéo na ya zo traiter maman na ndumba na réseaux sociaux ezali mais ya lobi si réellement donc pour on la saké donc ngana maman toi na biso ka bongo mais belle famille de bolimbisanga mais ce que tant aux autres bongo zo pour ça que maman ça sali complicité na Sarah donc maman de azawana et si ba envoûter na bango yé aza sous envoûtement azan voûté taka camarade ma social a meki ko yebisa maman na maman na siriki pona Sarah bi ba toucher les Sarah te Sarah za mwana na ye o ya lingi ya mokili mobimba ma vikingai na côté la kinanga yo mais pour au côté wana ya Sarah nga zanga sous d'accord na yo wana o limbi Sarah ma viki o bison so te bi Sarah peut za capable monde bo sali matière bo ce matière ici a détruire yo mokolo matière tuna niki abete yo lisoloti tuna niki vaut mieux que toi na néné ya po ata néné matière kiti néné a ko garder na ba bande mais maman Sarah ninga za bo soka silisi matière wa monique matière ekouei place à refonder les la yo a ko rappeler yo ba wax yo apesi yo a ko rappeler au bijou a ko rappeler au mbongo a ko fan maman otuna nikite niki otuna sangote ah maman ah
Bo seka te so bozo seka boye ba ke biloko ba bébé za awa. Tant bozo seka boya ka kosomba. Biloko ba bébé za awa, voilà. Tuna mama et tuna jemima ba betela wa mela champagne na Sarah. Sarah fouti sa champagne. A fouti sa ngona butu tina moyi. Lelo jemima succès si là. Na minto jemima ba sili sa succès. Po moi nango loko alinga na respect vie na ye ami benda na ye. Ami kimela na réseaux sociaux. Po Sarah yaki ko fouti sa ye na butu na moyi. Ya pesa ko futa champagne nga deux fois. O futa na moyi, po futa na butu. Na moyi ya futa ki yango na ben silt. Na butu ba kimisi réseaux sociaux. Ah, tout na hein. Surtout ma viki ne ba sala ona chaîne tu wana ba bongo sanka nyoka. Po Sarah ok musika ta ba mon chaîne tu wana e komi na nyoka. Voilà ma futa ba bébé yango yo. Ça c'est pour vous. Oza où il y a Mustela et puis lotion yango ya Mustela. J'ai douche ya ba bébé hein. J'ai douche ya ba bébé yango yo. Ma futa na on dirait yango. C'est où ma futa na ngote hein. Voilà, au savon pamba pour ma bébé, j'ai douche. Voilà. Boya, boya belé. Voilà, ba finio so ya choco, yango ba j'ai douche na bino yango yo. Na gommage na ngo. Oza choco thé naturel, on a ko bebisa le poso na ote. Voilà, oza j'ai douche na bino. J'ai douche yango yo. Bomoni. Gommage na ngo pe yango. Eza très efficace et outil poto. Et puis ça naturel. Donc voilà, où est ça moi ramonter que au tchétcho côté ninité. Où est ça naturel. Où c'est la cage douche na gommage au mon ayo mo benga ngo pe sanga raison. Voilà, tout ça na avenue Bon Marché 20 sur 20 référence et avenue Kabambar 20 sur 20 référence école Stella Matousila. Voilà, espace la Congolaise K3. Numéro Zawana de comme sauter mo kei yo ti la numéro 82 86 69 238 ande comme sauter mazala docha yangwala. Voilà ma chérie pour na Mustela comment na privé so moto a tuni pe oyo jet douche na gommage nango comment na privé numéro on a bazo ti la bino na ba commentaire beaucoup comment na privé ba répondre bino tout de suite sans problème. Donc voilà les gens on a prix abordable. Ah, bleu, nous faisons ça des repas. Les ablos à poto. Donc, bateau, bah, nous avons la bloc au YouTube poto. Yango, boya kozo yango. Les ablos à qui chassate. Les ablos à poto. Bateau, bazalaki, ten à live, bah, bobo côté sika, boto na bandeko bazalaki. Bah, quoi, ça bien te présenter bloc nyonso, ils en a poto, ils a. Voilà. Bloc nyonso, ils en a poto, ils a. Donc, ça, au commandant Ali Baba. En tout cas, Moussala en Esili, il y a un espace la Congolaise 3, K3, où on va produire nous sur poto. Donc voilà, va produire nous sur ça ya poto. Tout ça va bloquer va bébé, article va bébé tout présenté qui a déjà bandeko boye sima na ko 4 la bino ba vidéo sur na 6 live na poster bino na page nanga bo mona yango. Donc voilà. Non, c'est ça bien. Voilà. Ba berceau ezali biloko ba bébé nyonso donc de 0 ah ça de 0 à combien 5 ans donc de 0 à 5 ans biloko nyonso ba bébé ezali na présenter ki ba bassin ba yango deti o eza étagère bomoni étagère pona ko tia biloko ba bébé o tu ko bota kosomba ba panier te ba panier si là déjà o eza pona ko tia biloko ba bébé bomoni eza pona ko tia biloko ba bébé eza pona ko tia biloko ba bébé mes chéris mes caviar ça c'est pour vous. Voilà nyonso eza wa pona ba bébé de 0 à 5 ans. Donc so ko tu ko bota to za na zemo zo ngo bota place au somba biloko ba bébé yango espace la Congolaise K3 to za espace Kabamba 20 sur 20. Donc voilà numéro est affiché wana Rit Beauté nzamba loposo et awa nyonso eza poto nyonso eza poto numéro ya wana bo contacter bo rejoindre nyonso esengeli. Voilà na pousse la bino bo mona vite fait bato bokoti sikoyo bo mona vite fait
bomona vite fait biloko ba bébé yango yo na lakisa bino comment on dit wana berceuse électrique ya B ese na kokota lisusu live ese na kokota lisusu yango wana berceuse ya B yango wana berceuse ya B yango wana et boujaka voilà moni biloko ba bébé nyonso eza bien donc nyonso eza kitoko voilà ba riz parfumé pe ya poto yango yo riz parfumé des repas tozana ba huile sans cholestérol pona batu oyo ba papa o balinga kolia biloko ya mafuta penda te ba huile sans cholestérol ezali yango yo ba huile sans cholestérol bandeko bakar kiti opesa ba modèle ebele na laksaki voilà car pour na bébé o eza pona kotia na siège à kiti so zo bimana mwana otie na sima otie mwana fani na kimia voilà biloko nyonso eza penza o eza pona kosokola ba nzungu ba réchaud bato baza na cuisine kitoko lokwa cuisine ya ex Mervin bomoni ex cuisine ya Mervin ndenge ezalaka ezalaka très propre donc soko lingi osalela biloko yango yango osokolela yango réchaud ba nzungu cuisine la propre lokola cuisine ya ex Mervin voilà so vous avez l'information au comprendre te au contacter nga na kopesa ba détail mais entre temps tous en venir kiti pe yango yo pona batu oyo balingaka moi ko se relancer mukie yango na salon oyo occupé tout na salon zemi ou pas zemi na salon na coin encore na parcelle et puis vendre dans le cadre sans forcer ça te verse voilà voilà donc yango wana na la tribune article o etikali bon mon nango atana ba vidéo mais bato raté ko mon na live ton okata live na okata la ba partie il y a ba article te présenter na otie la bino na page nanga bassin wapi bassin zela la sabino bassin bassin au moins ils seront outils au bota nde ba fanta bino na ba bassin minene ba chema ya moto mais oyezo aider o chango na kiv o chema ya moto na yo o fandeli yango bomondeza o chango na kiv o chema ya moto o fandeli yango vapeur wana ezo mata yo donc ezaka pona muta otiko bota te ata pona benz intime na bino voilà o basa ba bébé voilà basa ba bébé yango yo o basa ba bébé bomoni voilà basa ba bébé yango yo voilà ça c'est pour vous la famille bassin ya ba bébé yango yo donc aux femmes caviar olingaka luxe olingaka za la propre nyonso eza apona yo nyonso eza apona yo ndeko yaka awa ko hésiter te bato ba ben intime na bato woti ko bota yango po o mona bosa ela motanga za bébé na tana ko mokola so ko mokola ba la cuve ya mikolo amati servir d'étage mais avant de pona voilà bo mondeza eza po ba bébé mwana osela so azana mukebo ko tshela ngo boy asaleli bo monde e komi po asaleli so akoli na place ke akena ofana na cuve ba mikolo bazo suba bozwa ngo ka boy bocheli yango na kiv bolongoli ka eloko bochango likola kiv oyo eza lokwa étage ko servir ye amata ayemba moko afandi asali besoin na ye nyonso ekiti na kiv somoni protéger ba kozo msine peka so pe pona protéger bokozo msine peka oyo bomoni donc voilà eza très kitoko donc bobatela bana bana bazala très bien ba kwena ba infection ya mikolo te yango oyo soki abani kokola bosalele yango boye soki azana bébé bozongisa on étape ba bébé ezongi na étape oyo voilà numéro yango wana bobenga bokoma so sepe ne loko awa donc voilà adoucissant pour na bilamba mikolo ba drap ba soutien ba sous-vêtements pour na ba ndidi ba matate so tandi bilamba
yango oyo oyo ezoservir yo soki otie basoutien na yo eza na parfum de bonne odeur otie basoutien bacaleson babiloko nyonso oyebi basingle ntango otia na singa ndinda opusana te mpo eza na parfum moko oyo efficace oyo esalaka ndinda okoka koresiste te devant yango voilà adoucissant yango oyo ezali mpe oyo nyonso eza présenter mpe baproduit ya poto eza baproduit ya Kinshasa te ya poto oyo eza parfum ya bilamba oyo osokola bilamba batiaka na machine à laver otia yango ekoyede elamba no eza na sola parfum moko ya bien donc voilà bomoni eza ya poto voilà biloko bomona yango na balibaba bomona yango na baamazon awa eza na Kinshasa chaise voiture combien comment na privé ma chérie numéro yango wana comment na privé bébé na répondre tout de suite au savon yango mpona kotrempe bilamba bakusha bana basingle biloko ya bana kaka oyo bino boyebi yango oyo na ya mikolo opesaka mpona bana te mais soki oti kobota mpe koservir oyo mpona badra babiloko donc voilà yango oyo mpona biloko ya bana ya mikolo kotia mpe na kotrempe bilamba mikolo yango oyo eza kitoko basavon numéro yango wana contactez biso ozala jamais dessus vous voyez voilà l'article la mission yango ya kitoko voilà oyo eza mpona